Ça c'est ma fille. Katakata baoba salam sana. Bobandi bosala débat na njume pai. Fafa. Biso mama finga na ngo tozotelemela ngo nzunga utukolo. Na fingi na ngate, na fingi na ngate. Nzunga utuko rappeler côté muta utuko rappeler muta finga ki. Yo po lingo zo ngasune lo wana. Mama na ngai. Toujours ka point de vue. Toujours yo ka point de vue na yo par rapport au concert ya on a biso artiste Mboka Soleil wanga par rapport à Chouana, il y a le 13 novembre. Et toi, tu penses quoi? Est-ce que le concert, ils ont refaire pour nous refaire concert ou bien qu'on maintenir le même date à bêta? Parce que maintenant, on peut, il y a autant la croquine et à Teki, pas même ça 50 billets. Donc, à Teki, moins de ça 50 billets, où il y a Teki, le concert, là, dans 2 semaines, je pense. Où ils ont un concert, il y a Soleil Wanga. Toi, tu penses quoi? Et point de vue dans vos années par rapport à cette date, il y a Soleil. Bon, ok. Ngape na ebe na tika na concert, na zomo na kaka ba photo Soleil, na zoe bateni na ngoma kamni ezoleka. Siko concert, non. Toi, as-tu date ni? Et ça, jeudi le 13 novembre. Jeudi? Oui, jeudi le 13 novembre. As-tu combien de places pour le bateki ceux qui sont ceux qui combien? Oui, par rapport à salle complète, ils ont 9000, mais il y a une configuration où je ne sais pas jusqu'à maintenant, où il y a joué. Donc, ils ont 900, pardon, merci Ghost, ils ont 900, salle, ils ont 900, mais où il y a joué, configuration où il y a joué, ils ont 400 personnes, ou bien 130, ou bien 120, parce que ça, il y a comme la biso formato configuration montakoki ko jouer na salle. Donc il y a joué na habité so ils en a 500, tous ils a 400, tous ils en a 100 et quelques là et je ne sais pas. Et d'abord j'ai demandé tous aboy. Batami sala d'abord on a poto. Tolo banane, moto nini yango ko linga songi net na journée, même à 50 € na journée. Même à 100 € na journée. Même à 30 € la journée. Alors, linga tika musala na pas que les conseils ou ezata na sentiment monté azate. Jour na me bomi, jour na me zamabe. Jour na me bomi. Na lomi moe po lokola teki déjà ba sawana. Po nanga azwanika ya save. Po même so mona tabatu ba yete e rosala ka sali plein. Po 20 personnes e ko pesete. Et que ça là que à sali plein à sali soldat mais l'homme m'a bête oui azone ka savin soleil comme kanate joano savin papa joa savin c'est tout qu'on que no gauche à droite mais luka basona yo aluka basona ye po ya zotia mutema na bato afere aluka ya ye fera na mwa batu na ye pa luka mwa batu ye luka baso papa soleil so luka baso yo sko luka baso oyo ya ko soleil baso oyo ya batu yo luka baso na yo peli kolo nango kende bokilo na yo azana restaurant batu nyonso bazolia na restaurant na Belgique pesa ba batika ko kabila ka wana ide na pesa na loba mabete na fingite bokilo le kwa azana restaurant abatu ni mutu tu azwa na restaurant osombi deux plats ba pesi osombi deux plats ba pesi 5 tickets osombi deux plats ba pesi 5 tickets. Oh mais ce qu'on a là ba mabe na zo pesa idée bien promotion bien bozo mona mabe donc loba tozo kayo excellence à pour ça tout dans na zo pesa idée bien na lobi bien bokilo na ye azana restaurant azu basali ka promo osombi des plans ba pesi yo 5 tickets osombi des bières ba pesi yo ta des tickets ka bon malé ti azo keneti ya kokisa na 120 pour joie bateau. À part Yangwana, soit ngana zo finga tenga na zolo bakaka njungu na bako njungu news na zo finga na ngati na zolo bakaka. Oui, te zo pesa ba ko sala o pesa ba idée ba ina ba idée
to omoni na ake na corbeille banda kwa banda kende ake kuna ake kotika batiki babiye apesi ake na lili lisusu ake bozwa babiye pa bato esika banda kende aye lisusu na Paris na banda ko ka bongo bo papa koti bisika banda kelia ba omoni tango omona ke bako edeye omona batu bakotonda po asane na basote. Est-ce que ngana lobi mabe po na lobi ka bisika oyo akende bande ko kelolia ya mwana na ngana lobi na ngaba bete soleil po na kisasa mwana na kumba wa moto obeta na lemba meba na moto bayate siko yango na pesio ide wana mekana no bisika wana okenda bande ko kelolia mususu bakoya papa pesa meme ya kopesa pesa meme ya kokaba likona ngomboka nyoso tambulo bota merci.